Merci beaucoup à nos fidèles surtout au canal Future News, fidèles tout à Porto, Belgique, Londres, Paris, Canada, Balobi, Kuna, Bruxelles, na monde na musika mbana venanga John Lubila l'exceptionnel Motebele na boss na Dav Mobama boss ya mutema malamu ya mobile ma beti masengu na pesibi Motebele siko za talaka ngo bila rigoyo mukusi atalo na osaka musane alobaki na olemba te na ko toujours musale to za na pembeni a artiste na biso artiste peintre décorateur o sala biso musala ki toko awa na limba alors to poussa na malembe pembeni na ye to tala trapo ndenge ko sala balobi to pesa chance na mutu nyonso ya mutu so samsane bien en tout cas faut to encourager ye faut to pesa ba chance ke liboso balobi biso na Kongo wa musala nde musala artiste baza tellement ebele ba artiste baza tellement na talent makasi donc awa na koko 50 au 100 musala même bozo mona kaka aiza télé na ye za palais na ye sika musala sala maka esika zo pesa pena musala na ye valeur bana lemba no so si bandima ba beta maboko ba sepela na boulot mais lelo biso na cadre boulot na cadre musala to ba to kotika boite photo luka ye moko to story seto e babanda musala ndenge nini niveau ya musala zo kinwa bi koko 50 bonjour. Bonjour man. Lelo to yambi yo na kati ya boulot na yo ndenge ni santé. Ya santé normal. Alors, bana ya monde entier, bana ya Porto, Paris, Bruxelles, Londres, de partout, bazota la yo, puis Congo démocratique, Congo Brazzaville, bazana posa baye, ba obitre bon moi solo, ya parcours na yo pour koma lelo na musala kitoko boy. Parcours na ngai bandi na 2004 avec Samidar ne Congo, nyonso na lemba kin mobimba ba ebiye. Après na voyageaka, na expérimenté musala na ngai libanda ya mboka Afrique du Sud, Angola, tina zongi boye. Moki mobimba ezoye bangai. Alors oui, c'est biso na niveau oyo na minute oyo oza na niveau ni parce que tout le monde ça déjà vanda toza na niveau ni na minute. Na niveau na niveau professionnel parce que na travailler pe mingi na batu ya minene libanda ya mboka. Yango na siko musala na ngai na ekolakisa ngo na mboka naza mutu ya sika na lobi mutu ya sika parce que na ekokuta makambo na Congo échanger ekomi ke nde eza na mutu nyonso alakisa art na na miso ya bato na ndenge tozokende naza sir toko progresser vraiment na art mutu nyonso koyeba kopesa importance na musala pona artiste aza pona a valoriser art na ye ndenge ngapi nazo valoriser art na ngai nazo lakisa art oyo eza news na miso ya bato. Lolo to kutio na moi décoration awa to kota na photo ngo parce que to moni oza awa ozo décorer oyo eza nani ozo décorer boy. Ya o eza grande sœur na ngaza na partie aza na New York na préféré ki mingi ko décorer parce que aza visage oyo vraiment na yebi yango makasi toza na ressemblance makasi na grande sœur na ngai. Alors soutien eza na musana bino bo sala boy. Soutien vraiment na moment oyo ezali vraiment té parce que par notre propre effort ndé toujours ça là que mokili e babiso. Soutien aux alaté par rapport parce que tam susu au kokisa mo ba règlement ya musana bino te yango tam soutien ça parce que na musana kitoko tozo mona boy ya ko zo mutu na photo ya ko tsaye boy ya ko décorer boy abi mapena lokola nenga zali faut quand même soutien ça. Et soutien zali par le peuple parce que toujours ça la musala pour le peuple vraiment peuple non ndé mutu ezo edenga à part batu misusu mais peuple oyo bazana ngande bazo edenga ulanda mutu pona kono sa musala oyo ulanda mutu mo za ko mona tam souvier moko tam su mutu moko abana ko sala musala oyo pesa ka yo pe posa ya ko banda ko sala ngo to eza oyo yo moko tangeli classe to ndenge ngai natangi mingi libanda mais avant cela nazalaki na moto oyo encadraki ngai amonaki art nanga parce que ça c'est un don oyo ezali kati na ngai nakangamaki na moto oyo na bandeli na lobi aza Samidar ne Congo moto nyonso ayebi na kati ya lemba. Alors mabeti soko ko zola biso mwa ba photo mususu eza awa au père de ça dessiné parce que tozo mona kuna o dessiné kuna zanan aza un petit frère mo boye ba ki na photo na ye na dessiné kala trote kutu ba ozoye. Donc yo ndongo za o dessiné oza pona batu nyonso tout to dessiné ba membre famille na yo to mutu tout aza capable ba ko tikelo na ye a ipa na yo o sa musala kitoko. Ya mutu nyonso dans monde entier ndenge za na ba misu ba commande misu pe uta partie ya ba France to salango awa pe to tindi yango naza pona mutu nyonso. Mais balobi musana bino bo sala kitoko boye komona ko zo mutu ko tsaye pena na ba photo boye inspiration makasi kitoko boye pourquoi pas bozo za ta soutenir atana mutu mo. Naza sûr que ngai naza sûr que na reçoit soutien parce que art o nga naza nango ezaka te kaka po eza limité kaka na crayon mais eza art oyo nazo lakisa na bato o nyonso mutu azomona
yango ne na relaxa bato. Merci beaucoup. Tozagina Yemoko, Balobi, Moussalande, Moussalande papa, Moussalande maman, Bomoliga artiste, peintre, décorateur, Yemoko Nengazo Simba, Moussala Manzaka, Azo Sala, Penomona, Bela Kitala, photo Penaneng Zai Bouye, mais au senti Pegana niveau tant au photo aussi là, et l'on y a moutou pene bimi normal, et l'on y a mouté monani dorma beti ma sengo na posa, ba décorer photo mounene zana palin, Luka Yutala Bouye, mais à aussi Mangwana Moussala, et Zomonana, Kitoko. Alors, tous sous photo, parce que tous Zomona, papa Onan. Aza leader ya groupe moko eza na Masina alingaki mingi na dessiner ye akotika photo na dessiner kala tote aroya kozwa yango. Alors moi avantage eza na musana yo parce que na moni bato bauta musika de part et d'autre bazoya kotika ka babiloko sela bango moi avantage eza na boulot na. C'est avantage vraiment ezali parce que nazaki na 0 na moment o naza na 8 c'est que nazo progresser. Alors le bani okolo bana bande ko msusu ba décorer basala musalo basala posa basala on ba yebi bien te bazo ba négli ba msusu pe basala ba msusu ba négliger yango ba mona ko musala pamba on négliger na bénéfice te on négliger les futité yo ko yebisa ba on dit pour musala. Richesse parmi les richesses ya mboka areza liboso parce que areza misapi oyo ezouta na inspiration ya ezouta na inspiration vraiment valeur eza makasi. Naza na bato oyo na formaka pe ba oyo pe baza na besoin bazala former na art onga na relaxa bato naza maboko ya kofongama nazo yamba nyonso oyo aza na o contribution te o nini mais art oyo nga naza na besoin na valoriser yango nazo relaxa pe na bana mikie na mikolo mutu nyonso. Alors koko 50 merci tozaki na yo le to so na yo pesa pena adresse parce que bato bakotala yo partout bakolokata msuba ya pe na ba photo na bango moi décoration ça la bango bien pesa adresse bien au PC numéro de téléphone mamno surtout parce que nabiki bato bakocontacter yo bakoloka ba ya o c'est la bango musala ya nga naza na lemba moi na lemba tongo naza moi na lemba naza na kati ya lemba terminus na lonzo numéro 2423/5 numéro de téléphone na ngeza 089 53 97 513. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandez mon numéro parce que bazo atam susu faut banda pena code mboka po baza étranger baza libanda baza na posa benga faut ba yiba pena ke code à 243 89 53 Coco 50 mon numéro ça sera bien pour bato baza partout na monde ba luka batala yo ba luka ba contacter yo tam suba pe baza na posa o c'est la bomba biloko zo ça. Ya numéro na ngeza 00243 89 53 513. Il y a 0243 89 53 97 513. Merci beaucoup. Wanezalaki Coco 50